ya Grace Mandela la pétrolière boyeba ke eye na idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na limero oyo oza mobimba dekoyo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique Misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke babali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sale kukuma ozwa ata interférence na nzela. Maman, bonne santé. soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa basoi na mitolike Misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole Misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique Misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia Misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York. Misunga santé alors na clinique Misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate Betara tout le monde a des basala à Batusuki impeccable donc yo moro au découvrir que salon Kandi na Sarasuki qui to kondo lobby maman nana motema aigle champion d'Afrique monde que moi c'est champion du monde à Sarasuki c'est là oui et là ça la plaisir les années équipe nationale a été qui a été financé mbongo combien ba pour la kanabango mais ni finance ya gouvernement. Mais na effort na ye moko azo gagner azo yana ba trophée belé les seuls moto yana ba trophée et belé la musique koleka batunyo siko moi si na yeba tubaluka ba yeba nani asimba ka mutu ya star ya munena bongo oyeba fali na minute ba comme na ba Trump na ba Michael Jackson que kosimba mutu na ye n'importe qui te cha alekilo wa Michael pour Michael déjà kufia zano na bomo akosa la su o eleki ya voilà siko ser na biso pena se déplacer à tiki salon akeko sala mama na biso na ketchup suki en tout cas toza na couloir Matonge na Bruxelles en face ya restaurant Carlebas et bar Carlebas oza café eza référence à munene tokoko tanga tout monde na ser il y a pas de souci il y a quand yo ebiga ken. OK merci beaucoup obiga place ngo pe na mwana ya kitoko makasi ba place maana na ketchup akota keza mystique donc awa soki oza mwasi ya musicien ya moke place oyo okokokota te en tout cas mama nana ketchup salone yango ser na biso asala alias place tozo kota eza na soins misato différents olobi eza na nini 3 soins différents to sala ba soins de visage to sala ba fossile c'est la soin de visage ezaka na ndeni soin de visage à nettoyer longueur ba papa ba maman konika elongi na tipiso ba bouton boye oye ba salio ba soin ba bouton longwe neti mutapa kola mso produit ba tampon ekota tout ça la ba soin na base ya peeling sur base de peeling mais là tout ça la plus na hiver so mali les a tout ça la ka ba soin peeling o elongola ba tache ya ba batache ya bato ba bien ba banani o ya bato ya ba tampon voilà ya ba maman ensuite tout ça la ba fossile s'il y a mort na Kinshasa na ngwaza na ba tampon ebele na ngwazo le traitement na Kinshasa na en tout cas bo bete la biso commentaire nani ana ba tampon ebele entre ba musicien ba pasteur sert à lobby ça ba tampon de visage pasteur mo basik ça na moto kombone za nani na tono boy. Ben, je sais pas. Wana. Non. Vraiment, bazoluka mutu a traité à peine bien. Ah, pasteur, basique c'est na tono boy. Comment on est nan? Yaka mama. Comment vient on nani? Comment pasteur, comment mutango nani? Je sais plus. Te ganga tana musika po batuba yo katana musika. Denis Lesi. Dans la Congo Moutana batampo et beleza Denis Lesi. Comment pasteur Denis Lesi succès tina tampo boy. En tout cas sœur.
bon troisième ezani troisième nango eza lifting colombienne. Lifting. Voilà, on a présenté Bino, appareil à lifting colombienne, c'est-à-dire, tout le baka polé le poteau zawana déjà, c'est-à-dire qu'on lifter, parce qu'il n'y a pas toi, bah ça la lifting, bah si y a ma belle, bah ça la lifting y a longi, ça veut dire qu'on bende longi, bah ça la lifting paye à sima, d'être bien à ma sima na chindeni derrière quoi. Na il faut le bander clair pour ko bomba boy, moi si a pas ka juma yo kamarambo lo ba te fa yo ka pepo eza pi bimbo bango pe ba ka pototi da basala kaya bandana na elongi. Oui, lifting eza ba okosa ba lifting ebele, okosa lifting ya elongi, okosa lifting ya mabele, basu bazar mabele ya minene ba réduire, obe bazar ya mike komi munene, okosa lifting ya libumu, okosa lifting ya masoko. Donc biso to sala lifting ya basu bazar na simate, bazar na besoin ba derrière na ye ekoma makasi e ya munene. Donc biso to sala rango pano omoni libanda eza vraiment bah séance autopé ça a et pas la biso da mwana mwasi nyonso to aza na posa nzoto ne koma pena ngebunge atambola pene zo denda boye ata za nango te bino bokomise nango. Oui ah vraiment toza na ba crème toza na banzete tokota na banzete ya Congo bien banzete ya poto banzete ya poto makambo zolo beza sérieux makasi lobango malembe fort tout ça la ngo donc nazo la sabino ba pareil na banzete o tout ça la lifting colombienne laksana no ya mabele wana pena mabele za wapi ko mabele pena nde fe bonga na lokalo on place to bomba ngo parce que to bomba ngo awa mais je crois que comme ba arranger comme bando ya ba tiango quelque part ou bien to ya jo mususu to kuto akuta pena ke non eza nango Denise tu as mis l'appareil où de lifting. OK, je vais sortir ça, c'est ici. Non na mona place ba sala libela mutu na potote na ba fesse ya minene ne pasteur Denile salingaka na mona nde ba sala ngo na poto boye sala nga bien mais il fallait balasima bozui ba bozi bosa la essai technique machine yango yo non eza nango parce que tout tchaka ba pareil mususu yango oyo siko ya kobenda ni oui oyo obenda basima mais na TikTok nanga ezali zela na ba kopo danse batio na sima ba ventouse hein donc ventouse oyo to tie na sima mais zela olobi eza kombo nango nini lifting colombienne ba ventouse ba ventouse de partouze te mais ba ventouse te pona Congo to lo ba partouze na ventouse on a ba te différence te yango eza lifting colombienne eza ba ventouse oyo ya mama bele oui toza na 2 ou 3 tailles différents oyo na sabino ka essayer oyo basa mabele miki aza na besoin mabele koma ye mwa minene oyo aza nango déjà moyen alingi koma munene makasi oyo tout peut comme ba oyo eza ba taille pe kaka ba différentes tailles oui donc eza o pezaka ya mabele pe ya kokoma boye ya munene boye pezalaka oui mais souvent basi ya mabele ba fefe si wa pe msusu souvent basi ya mabele o baza nango ebele bazaka na besoin kaka koma makasi oui donc awa toko komisango surtout basi wa ocho bota eza moya kolemba ezo lifter c'est-à-dire comme vraiment ma mbuma dans Lorette Aruna donc il est comme ma belle amie nene yezo senga pena o Lorette Aruna na fifi siwa bino oyo na oyo eza ya sima oui ya minene te bango ya bango pena senga nde ya sima kona pe oui je sais pas bon ya longisi ko eza wapi voilà oyo eza ba masque toza na ba différents soins et longueur oui oyo eza parce que nga na autre chose na ba pomme belé ya bouton nga moko donc eloko vraiment esungi nga yango oyo eza ba lumière ya kati awa ebele oyo esala ke soko zoti yango nga zaki na ba bouton minene vraiment président yebi donc voilà oyo eza elongi ya ba biso bato ba bouton yango mtezo aider biso voilà siko mbeto on déplace bola lisaka oui mais avant tout ça là ba lifting tout ça là ba massage na ba nzete naza ba nzete belé o eza ya massage avant pour ko benda ba graisse ya mutu ko ya na nyonso na sima bo benda ba graisse depuis place nini na makolo ça dépend depuis to kende non depuis banda na se okende ba mati nango ba minene o matisi ba graisse o nango awa o calé e bongo bakala ka boy bongo siko ko calé awa ezate non
Donc kokaleka boy. Oui. Bakali bosse za antinate. Non, parce que basi mingi biso ça la plus après il y a comme dans un quartier il y a ba mindele toujours rapé o to benga bagé o balinga koya po simana bango oui ezala makasi oui epe munene baningane basi baningane mibalo bien baningane basi balola mais biso mingi to travailler na ba maman donc o eza appareil ya obenda OK tout ça la paix mabaya tout ça mabaya belé osana leçon bien ozope sanga leçon kitoko bongo siko ba mindo na mono ba pareil yo na mona na Congo tezani. Oui, bah pareil, et ça, a soin de visage, c'est un peu partout, je suppose qu'au Congo aussi il y a. Oeza nango lumière, si j'allume comme ça, vous allez voir. Oeza plus quand je travaille ici, je fais les soins, épilation, toi épilation à laser, c'est parce que y a besoin il y a ezala qui ouais, à laser ils a plus na ça lango mindele. Wana eza ceux qui ba poil, muto alingi poil bota ke lisusuté. Bota ke soute pesa la awa ke ochepe bote soute. Oui, bota. Ça pesa ngai kamba. Donc sanga imbala moko nazoluka ngo makasi fort na lembi ko kata mandefu. Donc tout ça appareil à laser eza nini wapi laser eza kuna so bolini na zui eza vraiment munene. Je peux vous montrer si vous voulez. Toko tatina kati dato c'est là kaka. En tout cas boyebi ke nga makambo nyonso ba wala sanga depuis na botama Théo fifisi wana nene ya surtout nene ya o eza pona face to pe na mabela nene ya nde fe kota kopo de libele moko nene ekochawa libele mususu ya nene ya ekoti awa nde ça va. En tout cas grâce temo mabele ne yango grâce temo aza mabele mikeboe grâce temo libele no yango o eza libele ya nani sko o amunene o te bibi kapinga sege minyo abisa anga eza munene makasi bo donc voilà papa appareil yango ya laser ya laser OK oui o eza pareil eza ba fréquence mais biso posona biso ya batu mwindu vraiment c'est pas conseillable à recel à laser. Parce que laser eza plus pour na mindele. Après tout ça na ba pigmentation tout ça la ka biso posona biso mais mingi to senga ngo eza na hiver. Voilà. Siko awoza zo collaborer na mutu bien makambo nyonso zo l'accesa yo kaka po na sekuna na moni place ba massage. Ya basi soki mwasa ya lali awo laxinga makamso kuna ba salon. Eza ya yo moko biloko nyonso bien mindele moko babata mina si ya makambo. Oui, merci papa, merci. Nako lobake naza ngamoko parce que ça fait très longtemps président Ayebi. Naza la makambo déjà. Donc nakoli presque na musala nanga. Malé benza bazo pambola, voilà, donc je travaille seul. Merci beaucoup. Totiko awa lelo mbala sima soko za ba client o ko traiter obengisi biso toye nati oyo bombelango nene akelo libele na mesure na ngonde yango oyo azofinga mutu me libele kilo na ngo yango donc bombela pe fifisi wa ye bango banzungu na bango yango donc merci beaucoup film ko pe à théâtre film ko théâtre va benga Cardozo ye ata ineza te ya leki nene ya film ko théâtre va benga Cardozo oyo okobombela fiwa na Aïda yaza libele mukenga moko na simbango azabu donc Aïda je l'aime beaucoup Aïda Aïda vraiment azaya fimo na linga pe mingi na osenga président Asto kuta na même ceux na qui nous bien a présenter ba perruque na parti à kin non Aïda comment na potote na évité mais je crois oui. Merci beaucoup hein? Merci beaucoup à vous aussi un grand toza na sœur na biso mwasi azobala lelo ayakine na salon ya Kandi Beauté sœur na biso oyo soko zano motema te osepela te ndenge azobala mobali mususu en tout cas ezaka ashwa nzambe mobali na ye vraiment eza esengo mpo na ye atiki biso akepa mobali na ye donc ayaki ndenge mususu tala siko ndenge
bamakie ye awa kala mingi te azokota na mutuka na monene ya 6 portière ya pilon lilon osentir pena ke na mobali na ye era kobima na ndimi na asir mobali na kobosa na ye po kandi bote dega lambeli ye na babiso tokomi na motema pasi mwana mwasi azongenga era yaki bamakie ye babakisi ye kongenga osentir pena ke bapilipili bandembi ya kandi bote ekoti moni mwasi ndenge abimi kitoko osentir pena soin de visage nanu eloko ya liboso batira yango na soin de visage basimbi mutu osentir pena ke mwana mwasi akomi pena nzoto sembe lisusu bakoti ye na sali ya komase eya na se kuna bamanse ye nzoto ezongi su pete lisusu makasi epa kandi bote fa maseyo amaseyo pena nzoto mobimba soki massage pe ya nyonso place olinga bamaseyo kaka bajournaliste bomoni moninga ajika ya boye mwana yango aza na bapoile ebele masumu mwana aza na masumu ebele reportage oyo naosala motema kaka ezokangama ana masumu ebele azomemisanga me namema kaka po mabe salami kaka po kandi bote abengisi nga na ya ofilme biloko ya boye mwasi aza poile ebele boye koseka na ye mino ezokota neti mama ajibe mama anyesi lusambu bajibe bafanda na bamama ya boye siko tala ndenge aza boye bamase ye namoni babongisa ye mabele na baappareil wana namoni eza nano pena ya logique kopo ya moke menene ya tala kopo ya monene eza kuna donc mesure alibela nene ya nde yango wana mais osentir sere na biso aboti nanu te ya ye bamesure na kopo ya moke bazobendabenda ye nsima na ye mpe osentir nde kotaki kopo ya monene nsima kuna nde kopo ya monene nde tondi na nzoto en tout cas sere nanga kandi bote félicitations parce que mosala osali oyo tomonaki sere na biso ayaki tokanisaki aye kaka normal mais sere azokende okota mutuka lelo eza jour ya libala na ye napesi ye bafélicitation ebele sere abomi pena soki mutu moko garso moko aza wakufi te en tout cas mobali ni alimbisa biso po lisumu na biso soki tobombi ekomi lisumu sere abomi na ye biso ansiluzolo akimi po makambo amondi awa akimi na ye donc yaka sere oyebi na Congo nazalaka okanisa neti baisha okoko bazalaka mpe basi ya kitoko na okanisa neti bagrâce te mo bazalaka mpe basi ya malunga ya représente liboso ya bato grâce te mo alata vala bima mabe makasi babima mwasi mabe makasi mais awa osentir mpena sere na biso azobala awa vala pamba ndenge alati boye naluli mbala moko de osentir mpena nakomi deni lesi mpena mbala en tout cas esalinga bien mais sere siko secret no ezalaka ni bamélange nini osalaka mpo mwasi akoma na baniveau ya bote ya boye en tout cas secret eza kaka koyeba mosala faut kolinga mosala na yo so ozosala mosala il faut vraiment olinga yango à 100%. Soki olingi bandeko na yo okosala mosala malamu donc faut ofungola motema ntango ozosala mosala ndenge ndeko azobala boye ofungoli motema osali ye mosala malamu mpo soki olingaka bandeko na yo te oza pe na motema ya kobongisa bango te po mosala biso tosala il faut ozala na motema ya bolingo mpo olinga bato après osala mosala oyo po ntango ayaki bilongo bomonaki donc il faut koyeba mpe mosala kozwa mpe ntan kotanga mosala parce que nga asengaki yo nalobi no nde eza boye fo olakisanga ko namona makambo nyonso osala wa mais asiluzolo ka po akimi nga témoigner makambo tomoni obandie kitoko bandie no massage tomoni awa asali ya massage eza na se kuna tokei pena tomoni ndenge ozomanse ndeko na biso ya mwasi so baso bazoto minene nsima boye ndenge bomansaka ngo wana ederanjaka mwa maboko na bino te surtout ye bacouleur ya pembe abimisi kuna esali nga na somo makasi
En tout cas, dérange biso teza musana biso. To mesana déjà na ezalo kwa docteur Munganga ya banzoto nyonso. Oya muke, ya munene, ya moyen, ya mwindu, ya ndundu, ya mundele. Neti on azora plus ba client ya mindele pe, ba yaka pona ba massage, pona ba lifting colombienne, pona manzaka un peu de tout. Donc to mesana na musala. To moni après massage to koti sou na salle msusu kuna nde place ba chaka ba kopo. Kopo abasa mabele mike na kopo abasa mabele minene. Po nini o salie ba exercice wana nyonso ya ko obongisi na nusima na e okoti se sou na salle kuna o meki kopo boye mabele ne ana no muke na biteza mike par rapport ndenge aboti na nute ou bien est-ce que nene ya pepe na soki aya est-ce que kopo ana pene koka ya muke oyo uchi okote pane po na moni ye pene za ko telema pena basonge ya mitweza ko telema pena makasi. Bon, tout ça, rango plus na ba marié, ceux qui mariés aye ko ça la, a tout ça na douche, tout ça na pièce au bomoni ya préparation à mariage. Donc tout ça a eza douche toilette ya ba marié, na se qu'on a douche ezali. Donc ce tout marié aye, après si biso c'est confié na biso. Donc biso tout ça la ndenge nini to bandaka ko préparer taille na ye pour ko préparer eza na mateya, ko préparer marié eza pe na nzoto. Donc maintenant nzoto na ye nenga zo kende pa papa. Biso pe toza na rôle na biso na salon ya kosala et la kisi ko pesa ye mate ya ninga ko sukola pe po naza quand même lokola grande sœur na ye nzoto pe ba place oyo sala ki ke no moi na moni ya ko bimisa ye biso zo sukola e pe na makasi mais e ozong sa biso wana ozo manse sala ki bien makasi maintenant côté à ma nde olobi mabele tout ça là ezaka mo ba massage moko ko permettre que yazana est déjà bien pour ya botina il faut so la no kitoko ansi luzo asepela ki ozo bongisango vraiment sala ki bien makasi. En fait te yango ezaka potanga okende pa papa biso be to sali moi 1+ na biso et permettre que circulation sanguine les bien. Et loko ni to moni papa zalaki awa alobino lelo ezali jour to kende ko balana na o permettre ken boke na bino parce que lelo bosa na bino na ser bomo na ndenge exercice ezaka po to sengaki to sengaki pe na to bino papa excusez biso to na bezo to mona ndenge ser asala ka be exercice mais elo ne sali papa loba mbala sima soki bo senginga après mariage na ko permettre bino bozo occasion bomo na lelo te. Bon, je pense que papa Sepelaki d'abord, Nenge moi sinaye a changé, a Sepeli Nenge tozu moi sinaye en charge et puis il y a sa sœur, il y a moi si moko na enfin balaka awa, ba monande na maquillage, ba onde na coiffaka ye. Donc de fait qu'il y a moni moi sinaye, je pense qu'il y a Sepeli. Oui. Angengi makasi sans blague. Même la maquillage non to silicité, c'est parce que voilà. C'est pardon. Pesa biso numéro pour biso to kende. C'est fatika la kimia. Po boye pinga pe na osala émission boye. Sembla ki vraiment na pe na za mal à l'aise. Sembla que c'est ngapé. Na kende pe na pe misa mutu na ngape kimia po kosu nengo salié. Na donc ansi luzo la kimia ki na réseau. Pesa ka numéro pour to lukaka to kabwana. D'accord, ba contact na biso eza Tozana à Bruxelles, ils ont 0465 16 63 32 0032 pardon 0032 465 16 63 32 0032 465 16 63 32 Toza pe na compte Instagram oya linga tala ba musa misala na biso nde to salaka malgré que toza vraiment activité mais za Kandi Beauté CB Kandi Beauté CB. Toza pe na TikTok Kandi Beauté. Toza voilà un peu partout. C'est comme ça. Ce bon logo on Instagram. Logo Instagram yango. Voilà ce bon logo ça veut dire Eza Biso. Beaucoup de misala. Merci beaucoup, merci. En tout cas, na sepeli boyambi biso journée pena kitoko. Merci, un grand merci, merci beaucoup papa Ken. Merci président. Na sepeli makasi ezanda kuna bino. Ndenge boye boya bo continue yaka. Biso toke ko se préparer pour tokende na so salle à fête. En tout cas, esenga toti kabino tokutana ka kuna sala biso bien tout. Bon, tokende na biso sœur. En tout cas, félicitations ma sœur. Bisous hein. Encore, hein? De tout droit. En tout cas.
tala mwana oposa kotika ete mais ah merci oyebi ke salon kandi eza na solo ya suki ya kitoko moko impossible. Différence nango eza na ba salon mususu au sentir que non ba produit ya malonge ezate a sentir pena ba solo ba produit kitoko donc ba fi soki ba ya seke ba sepela rapo na sentir pena que non awa pena ça va. Présent Silzolo oyebana na ona ma kandina ondeni. Mais ngana da artiste tout tambolara tout traînera par-ci par-là et quand dia za muto azo sa suki kitoko je me souviens une fois déjà nakutana na feza ayo sala suki awa donc je lui connais parce que ngana peu bruxellois de base donc faut gana e bae parce que ya za parmi ba salwa minene na mboko voilà quoi. Présent Silozolo oza artiste monene ozalaka na kati ya Bruxelles bandeko ebele babenga balobi mpona nini opesaka lekino mpe bapasi ya boete lekino Karine Mokonzi mpe aza na mboko mpona nini opesaki bapasi ya boete ayaka osala mpe bapublicité olio osalaka na yeka video na pale Karine mpe azala na besoin mpe ya basalon ya boye azomonana parce que bato mosusu balingai basala polémique o Karine alingi atake Jaël Show Karine apromettre Jaël Show akofinga baparent fali. Bon, pour nanga na solaki na Karine alobi azalaki na sakuti ya whisky na biso nso tozalaka bongo omelaki vin omeli whisky okoloba bilobaloba après bilobaloba ya kuche silaka tokomaka tosimaka mitu to regretter olandaki yango mpe oui ngamo autant na tali vidéo na kamwe na biye atika polémique atika biloko siko namoni ekuna ndeni donc on a tindeli mbala moko vidéo bah moi rappeler nga bi grand frère na yebi eloko nino pour continuer nga vidéo oyo lobe zaki anniversaire à moi na arrêta koksaki 1 an Amélie Champagne bake kosombela leki na mouette ezaka makasi on a ngo pe azui Karine abi ke Karine pe mutune ezaka ya bata maboma on a déjà mutu bien te nati babiso boye ba mitu ekufa soko sombeli nga whisky osombeli nga eloko akwit ezane chozo bomangai poni ba congolais ba mitela mabe abi ke Karine soki Amélie boye akosala ba n'importe quoi après sengeli kaka ngelo na rolo bataki leki na ngana linga mingi na sengeli pardon na bato nyonso bazaki blessé na ba dire na e na sone lelo aza vraiment désolé prévane asala ki même vidéo pas à s'excuser na bato tout baza blessé ezala ba warrior ezala bato nyonso oyo batuti sama na vidéo na balimbisa leki wana eza yete asali donc ba moneka lokwa ndeko bilali asalaka ozomona asema na sa kwiti après ko kanisa point na sa na kwiti balimbisa mais ndo tunaki question pour ania ya resika boete so ba solliciter pour na nini taya azana azo sala boulot na kitoko so ba bengisi ya roya na siko na comprendre salon ngote ba basi yango ba yaka tour na salon bangenga ka makasi boye bango nyonso ou bien tout anika lelo kaka ba jeune fille na ba jeune fille ba jeune balingo sa suki apo ezo bakisela bango bote tala netima na mwasi kuna za na Instagram ozomona atse suki asali Instagram atse suki akoti na Instagram ba ozomona ba tala bataille na bango ba mannequin nati mwasi wa fani biso to sala entre biso nati ndeko na biso mwasi afandi sima na wana nazomone azana beauté moko boye neti mutu Auti Jamaïque, ok, salon on est PC ba beauté, on a vraiment habité. Naturel, mais à quel côté, mais elle est belle. À quel côté? Et l'autre côté. Nanoukou ba simbiété, mais elle est belle. Regarde comme ils sont. Ils sont naturels. Il n'y a pas de côté. Non, même pas les poudres, mais ils sont belles. Ils sont. Si quoi, bano yo na habité, bino batu ba Hollanda biso. Biso to na biso ko sala émission awa. To yebaki te to kutana na bana boy. Mitema na biso pe eza sanduku te ezo pasuka do ezo pasuka mutema na yo koloba ngai te yo kosi na mutema na yo mais toza ba marié mais ba mitema Mathilde Zawana papa Tiso ngai mutema maman Sarah Molobe maman pareil c'est la présence to kende pa etozonge pa malgré toko wangana na biso tosala na biso semblant ngaza chrétien na ko wangana te makambo mutema ezo beta oza pena sir misuno etala bandeko na biso abasi oyo tofanisi na mpanzi oyo oza pena sir ke mutema ezo beta libaku te baza baleki baza bana c'est nos enfants
nasuki ya kitoko bana ngo toza ba tonton papa donc yo ndo za partout okende muteme bandu betu na fête jour anu kangami na mwana moko wana okende bolanda en tout cas nga soki mwasi ba coiffer ka kitoko boy tala siko bango eza zela azaki protocole na mariage ya vie de cause nga siko problème nange te Samira na siko to fandaki na etro ate aza mwana ya vie nanga honorable Zakari Babaso nazaki déranger kaka etant que mwana vie nanga Zakari Babaso na pe vie nanga mbote nazaka tu mola wa mwana ya mwasi akitoko pe donc ça linga bien alors présence salon o sikoyo boyebani na sœur na biso kandindene. Kasi na expliqué je suis un jeune bruxellois en dehors d'être artiste je suis naza moi à Bruxelles donc ils ont vraiment un quartier na ngai donc c'est na et omonié à l'époque à la galerie biso to na galerie avec des hikes tout ça ba masalanga tout bazala na galerie donc tout ça on a bango tout on a donc c'est la famille quoi tu vois donc eza référence moko munene au congolais nyoso fanda tout élément na mariage au ça l'émission na moni azo le canapé na bengi mbamo parce que na yebi c'est une sœur que je connais très bien tout solo la rador soit même na fête na famille atinde langa ba invitation aza donc c'est vraiment c'est la famille na posa que jour ana question bêtise hein kasi mais est-ce que moi le roi yepe père ayebi na eto yebi ondengo zalaka mutalandino azate to yebi mais siko na habité sœur na biso kandi yope ozakuna moyena pozo question ezate yepe ansa za ba problème ebele na ba sele o pai c'est pour ça naka yako fanda moi pembeni ansi za mwanini ya fanda ka pembeni na ansi mutaza ba problème boy fanda ta awa kaka awa mona laissez les morts enterrer sikoyo yo okopeka na tout le monde ndenge ansi luzola na ba problème na sele wala ki munoko polele jour ba kotelaki pa mibi na bandal ozobanga te ba fanatique ya sele wa ba bandokima aza ba fanatique Azama, pardon. Olobi? Azama fanatique. Kasi ça artiste? Non. Nga usa musala nga mama na yebe mutu. Tika sa musala. Nga mama na yebe mutu. Nga ça suki. Voilà musique. Non, nga beaucoup ta mama te parce que moi je fais mon travail mais na yebe ke ba tusu ba fanatique te. Ye to yebe ba série ton kola. OK. Vieux autocollant na bango place non, rien à voir. Mais nga na sa musala na bona ki ba client na sawa nga. Nga miso na moi je soutiens papa Fally, c'est point. OK. Da o soutenir Fally papa, mais ba fan pe parce que ana poto na moni bato akabwana au mona papa Gaulois, maman Warion. Nde na mona ba couple belé na poto. Deux ala pena couple papa ba Gaulois mingi ba papa. Ba Warion trop baza ba Warion trop baza ba mère. Obi ke yo gagner ba mère vraiment ba maman en tout cas to ba mona musala tout ça la libosi pa maman nana donc ba maman belé ba uta Paris ba uta ba Suisse ba uta ba Allemagne naza vraiment na ba maman ebelé ba zo pe sanga ba marié surtout dans l'équipe de l'émission on a eu deux mariés déjà donc un grand merci nati sœur na biso afandi ana yazo ba za marié bozo mona ye na obongisa ye kala mingte on a latisa ye na maquillé alati après bomoni Makandi tokaka maniki alobaka abandaki fi aloenge na âge à 14 ans akondanaka beaucoup plus JDT yo siko na âge na yo ozape mwana muke na habite makambo ya basuki obandaki yango na âge nini oui pardon un instant en tout cas Marabasuki ton okola na sala kango na zando sa ka kokanga basuki normal na bon j'étais vraiment jeune hein, je sais plus très bien mais j'étais trop jeune et ana yo ya poto wana nde na yekotanga suko suki na sali na tangi suki na sali esthétique pour na sala pe manzaka très bien. OK. Naza na diplôme manzaka, naza diplôme esthétique, na diplôme asuki. Nini ya massage ezaka katonde. Massage pesa ken bali msonzo toi. Oui. Yo sala massage ka. En tout cas, oye loko na sala pena massage. Na sala ngopo na Kinshasa ka ngana Denile sinde bafinga so ba ville bilongi makasi te na sala ngana lembisa comme ça
Pasteur Denis Satika analyste ana yemoko. C'est là. Cher, si ko ndengo bandaka musalo zaka na ba mo ba 13 à 14 ans ndenge JDT azoka maniké na ba Joana, hein? Un peu plus tard, 19 ans, 18 ans, 18 ans, 18 ans, ouais. Ah, mon bandaki yango na âge normal, hein? JDT c'est te maniké a lobi JDT nda l'accès vie ya bolingo na ba âge ba 12 ans, 13 ans. Mais c'est si ko to mona manana à part comme on est na bakabelo comme on a na basuki msunenga kanga suki mo ya maboko eza yo kaka ou bien suki ya maboko eza mutu msupo na feti na mona mère neti na suki ya maboko oui wana utai nango kin OK po azana bana na azana libotani bazana kin donc er azwaki avion yaki bakanga ki suki wana pour mobile na linga basuki ya mike mike OK alinga er mo sine azala naturel oui, on a vraiment les amis bé quoi papa. Voilà. En tout cas, ça va bien ce que moi c'est ça bon. Merci beaucoup. Alors, biso to comme na biso na suka, to comme na biso na suka partisan masini. Partisan masini, to comme na biso na suka. Mama zobala ye wana zokita. Présence Luzolo. To comme na biso na suka. Na habité lo nini ya baksa. Awa balingaki ba planter pe sindi e simba kite. Babi sindi azaki na sukite ya kata ya kovo e compliqué ba mama makasi parce que pousse poil bacha pousse poil peu cola na oloba magamba fete na linko oloba magamnete en tout cas to komi na suka présence Luzolo soyez présence Luzolo la xibino place c'est que place ya neza kitoko donc en Luzolo ndaibi Belgique très bien ayebi pe ba salon mabe belé na mboko soki alobi vrai salon yango wana c'est que yango wana couloir de Jésus couloir ya bossa na te présence tout ça juste en face ya Calebas ba ebi porte de Namir ba ebi tout ça juste en face ya Calebas salon Candida wana donc rue de Dublin donc bateau ebi rue de Dublin bateau donc de toute façon moi na tout ya lola ayebi rue de Dublin très bien voilà ba sœur même ba père ba ya pena ba mère ah moni biso mo bana mibali toye voilà pour tout le papa roya pour vendre tiki makolo pe ba sala makolo ba place oyo place makolo yango ken yo depuis entrer afdel ti lelo na osali makolo na yebisio Moselle Laura Désiré Kabila bebisa biso ba makolo na babuti donc profiter pe osa makolo ozomona profiter pe osa makolo osalo bien osalo lokwa yandi mosi mbala libo olobi depuis entrer afdel et l'accès depuis entrer afdel ti lelo na osali makolo te depuis 97 ozomona pour obi vena biso yandi mosi arena osa publicité na salon de coiffure ya massage bazu yandi mosi bakesali massage na biso ken mukolo wana yandi mosi alekali bu journée mobimo danger en tout cas donc blague il faut profiter il faut vraiment n'importe il faut profiter ko sala makambo nyonso moni bana ba kitoko en tout cas poto ko profiter na mais ana bilo msuju ba kotsanga na scanner balatinga neti bembe na bouger te na kanisa na okufa pe likola ko profiter oui na scanner wana pe na kota kichaso tikala déjà au salon te au salon de check up yango de check up te partisan yango a check up Ozana Bookman. Donc na Congo tika osa check up te. Papa, na famille ni aoki osalango. Mbongo ni na famille yango zimbongo ngapi. Digo a osali yango. Na sali yango. Tout correct. En tout cas nene ya mes condoléances, nene ya kufeli mama na bango. Na uti ko apprendre une nouvelle wana lelo. OK. Karina tindela yangelo on est mora sali ndazo expliquer qui après na benga bisinga mère à lalaki et puis à Koufi donc ça m'a fait trop mal petite sœur nanga nene ya kelekelo kek place azali vraiment na présenter ba condoléances nzamba zana et nzambe abatela e nzambe est-ce que okende Kinshasa parce que nene azanga ba problème paka ngami na Dubai mama Koufi na kin na habite est-ce que nene a déplacer sikonde ni to kosa la cotisation te poto luka asila naka nano elakendo la mama là moi ngala non eza loko to ko organiser yo poko pesa idée OK pour mes até eza idée ka nengo lobi to ko yango ko prien idée na pesi ya ko
ya ko s'organiser to kongola mwa bala ozo apuyango. En fait na yebi vraiment ce qu'il y a eu entre bango donc nazo ezali kambo mbongo $85,000 ya Noëlla lia batumsu kutu na Kinshasa. Basa la Noëlla basa la nene ya ba émission nene ya bomi maman na attention nene bomi maman na attention. Mais oui depuis quand? Hein? Depuis quand? Ça les soit 3 jours mais ba congolais botika biloko wana maman ezata na ya kei et ça la to kongola bambongo bieto sande. Batu ouais vas-y passe. Batu tant ba osala ba makambo moniken quand tu perds quelqu'un de très cher na vie na yo. Tant on perd des motos ya mutu ya na vie ba ça on va blague ici. Ya na batu msuba kufela ba papa ba kufela ba mama etikala ba choc ya ba vie. Même si ovanda moni mutu mo akufeli ba boti na yo zo se moquer na yo tozo finga ba boti wana ba kufa ça fait trop mal. Mutu moko ta souhaitera vanda boati kala orphelin to orpheline. Vous comprenez? Donc so recominza même ta permettre alors nous devons respecter aussi les morts. Respect aux morts parce que bazaki batuloko la biso. Tant muta kufeli mutu mo za cher na famille na ye boya ko consoler oyo ke boya ko sala pour ngana ngo mon aura bêtise e comme na congolais. Congolais mon moninga dans la matanga mais yazo saba émission n'importe quoi sur n'importe quoi. Mboka ngo kento otombola onde ni. Et ça la rapaz pe na ba artiste oyo botika ba artiste na bino ba finga ba parents fali. Et ça la bien te au moni en général il y aura personne à accepter au moni neti venanga na repé cet exemple venanga dikapuyo lelo place o a commis lelo mutu nyonso a souhaitera ke maman na yazala wana a vivre bonheur wana et puis ken nga na kosote journal la la muki na moni mère na nga pembeni na ndako na nga na Bruxelles eza sengo o na vie na za na muti. Pour maman abiso banda botama voyage à liboso je pense à voyager na vie za ka avion et potomba mo nga mwana na mutu na bengisa kai na lamuka bo na tongo bo déjeuner na moni mère na nga vandi mopandi et ça la nga esengo so nazata na mwa muke na sunga raisi ko ken bato bazana ba botité ngai sikoyo na raisonna jour moko ma Monique azo expliquer sœur Angèle wana biso to bana miki alobi moi nanga fali na bunda na makasi balinga bakate likolo pena docteur asenga bakata likolo pota moko ezala tungise makasi basenga bakate likolo mais maman lobi bokate likolo te en tout cas na sala effort moi nanga bakate likolo te mais maman na kenda moi na yo nginda na sima et ça la passe ya yango to lobaki to benga sœur na biso Karine pena s'excusa qui vraiment na ba téléphone na s'excusa qui abaki eloko sala qui était bobika ba direct ya ba TikTok et ça la moi passe mais ya on a sengi bande ko na biso ba warion bo tchana se bo lembisa eza nango minoko na biso batuto ka whisky te biso batabi lobalo basoki to melie loko to gafa bongo donc bo tchana se e ko sala biso bien donc président nga suki nanga wana na habité to ka nengo lobi batu ba tchana se on a leki to tenir rigueur te loko la barbi so muta reconnaître ma bien le roi yemo ka singi pardon batu balimbisa e ba tchana se mais prochainement abandela rate batu nyonso ken ezaka Karine te ba o nyonso bayaka o petit na Jaël oyebo ofinga maman artiste ata maman bazana bomo et tout maman na nous devons respecter les mamans parce que nous-mêmes nous sommes aussi des biso mo peto ba parents lelo yo sepelate ke yo vandi place mo boyo uzana bomo mwana no akoli lelo mwana no azoke ko fingisa to yo bazo finga mama na ken ndo vandi bunga soko toucher mère nanga ngana ko sote ken ngana panzana na batu msu na vie na bi yo plus jamais na vie nanga parce que ngana to za na affaire ou ya mozo mana téléphone ou benga o finga mère nanga do c'est fini c'est présence ngasko naza le contraire ngasoko finga mama nanga o fingi papa nanga et soit kana nga te pona amona papa nanga pazaka papa na yo oya yo peza yanga de ozo finga ozande mal éduqué ponga finga para mutu te po ba père ana baza ba père na biso to soko fingi boy mama na yo mais mère ana zaka mère na yo peti yo ndo zwaki chance ya bimana muchopo mère na biso te ngape na zwaki chance ya bimana muchopo ya mama na bino te mais bazaka ba mama oyo bayaki po babota biso kaka donc biloko ane so ngate en tout cas merci président ainsi merci na salon Kandi en tout cas toujours que nous Paris. Oui, Paris, tozo kende. Tout que ça va bien na yo déjà pour na arena. Arena il faut na ba bien arena ezala déjà. Bon, eza liste moulayi batebele bazoya mais moyen de voler ngo ezate. Mais wana ba ya na nous 20 jours après bazongi après ba ya concert. Donc
20 jours on a peso bambo tebele Manique de Dieu on a peso bambo tebele en tout cas ça la 20 jours on a peso bambo Massananga de longue date Manique pe Massana pesi sous mutuale mutunanga Massananga mutuale tous ensemble kito merci beaucoup merci Kandi beauté tout ça ba perruque à qualité dit oeza lisse yango yo bozongo bien qualité bien après tout ça na ba coupe pour na basi ba bois kama coupe na biso yango yo eza pe na prix à bien et ba boucler pe ezali ndeti ba oyo donc tout ça ba perruque ebele ya ba couleur nyonso so zipe blonde oyo eza vraiment coupe à bien même liboso nango pe so bozwi eza va ba coupe à bien et tout donc baso ba bois kama balinga kolata balinga suka bien boya na salon Kandi bozala décité ya milai donc ya milai oh ndabo eza 40 pouces hein bozwango vraiment bien eza 40 pouces eza vraiment milai eza très bien donc yango liboso nango pe eza na prix ya bien en plus ça la promotion si na fin du mois toi la promotion donc boya ebele na salon Kandi beauté Kandi beauté ben comme na bando loba donc tout ça na ba perruque ya qualité ndeti oyo eza 40 pouces donc ceux qui boye na salon Kandi bozongo en plus eza na promotion tu na fin du mois donc boya ebele c'est salon Kandi beauté même coupe au pena auto sala et tout na maquillage donc à ça la nyonso maquillage manicure nyonso à ça là même la maquillage on auto sala donc référence eza na rue Dublin numéro 11 donc eza ngo siko bunga te na matonge donc so bokomi kaka na rue Dublin numéro 11 bomo nango et en plus eza na face ya en face il y a terrasse donc eza mesi ko bunga te na porte de nami bat nyos ba yebi salon Kandi donc boya ebele bozala décité ba perruque à qualité boeza ka chez Kandi beauté la souk c'est bon que c'est pas qui idée en andeni ça fallait que au moins il faut au la telo ko boy et créer ce que problème non il y a changement de look moni artiste des fois ya moro moni nga er mona na balox er mona changer na kati kovo c'est très important même vieux mon pao a changer ba look peut-être prochainement bon moni pas ba mèche donc c'est toujours comme ça artiste il faut changer. OK alors matongeza référence ya ba congolais nyonso to place ba kutanaka to moni ser na biso apone place musu ebata makutu te café Calebas eza place oyo référence soko bisi congolais nyonso na matonge Calebas bayebi kuna nde pena place pena base oyo peno omande tokutaka 1000 mindele na poto soko okuta 1000 congolais à la fois na ba camerounais ba ivoirien na kata galerie na galerie mesko ekoma awa eza musu abi mususu ezali donc bana ngo de musu na galerie mususu awa merci beaucoup. Vous pouvez vous rapprocher un peu. Seul. Santé, chérie. En tout cas, et ça lui sera un plaisir à toi. Moi, un musicien ou bien moi, un moto normal, na moni souki ango tiango propre makasu. Te ya za moi la moto normal hein. Aza cliente na biso. Ba mannequin. Ba sala ki mannequin na Paris. Donc baye ko se faire coiffer chez Kandi Beauty. Voilà. Mais quand on explique biso parce que jour on a tozara na fête ya moi na sœur na biso Tina Ipupa ya Dekos Mukoko. Ba kabwana mais moi na sangisa bango jour à mariage. Tomoni yona mama nana ketchup eza mama nana ketchup akende boy azui na liboko azonga boy azui na liboko yonde muto simbaka mutu na e là où se repose balobagani la tête ce qui les cheveux à maman nana ketchup hein français on est compliqué ngate bon comprendre ça to ti Afrique to ana français ba meme ba ngombe na bato ba kata bato za banani bakinape ba français na ça ba kinape alors
te nga kaba Denis lesinde nani Denis lesinde nani apa kaba jana wa bagi selo ala ka munoko big boy Denis lesi big boy nga kaba sir. Oui papa. Sir na biso Nana Ketchup azamwasi ya star ya munene ya mboka na biso Congo. Oui. Liboka pesa confiance yango yo. Na habite osala ke awa ou bien boluka moi coulisse moko boye pour beaucoup de temps. Ah, merci beaucoup na question Ken Piana. Donc merci d'abord na présence de Boyo Talabiso. Mais pour nous répondre à réponse na yo, oui tout ça là qui a au salon les amounene, il y a plein d'espace. Parfois comme hasard moi c'est à Star. Ce qui est tout bloqué à salon. C'est tout le monde de Liban. C'est simple, hein? C'est vraiment simple. Il y a beaucoup de gens pour nous respecter le jour où elle vient ici. Donc, on fait en sorte qu'il y a à la l'aise, quoi. Mais sinon, ça se passe ici. Makandi. Ok, Makandi. Ero simbara suki ya Mama Nana Ketchup. Babi suki neza pete makasi. Boteti na suki. Maboko ne eyokaka lenyande nini ero simbaka mutu wa Mama Nana Ketchup. Ben na sepelara parce que tout d'abord c'est une grande dame hein. C'est pas facile de travailler avec une grande dame. Et puis ça met les mouvements sautés. En tout cas, c'est une femme très simple. Très simple, facile à vivre. Elle est vraiment simple. Donc ça la rend plaisir. Azan est compliqué, Azora rendez-vous en avance. Elle est très bien organisée. Ok, merci. Ce que question au moins qui manga ezate. To ki basi ba ministre bazala soki baye awa po ba pesa mbongo boko mande ko landa bango mbango ko filmer bango. Il est parti avec mon argent de ceux qui va bien arrondir. Hein? De coiffure. Depuis Mama Nana Ketchup ayaka awa. Nanu bopotana te ke akena mbongo na yo ekomi makambo. Babanda ko belela na balaba. Oh non. Nana Ketchup, il a foutara déjà à Zora rendez-vous très bien en avance et puis à foutara déjà en avance. Donc on n'a pas de souci là avec elle. To comme obangela bino batu bo simbaka basi ba star mitu. To mona ki mwasi star moko ba publier ke na France kuna ke na yena mobali na yeba kimi ba boy ko futa mbongo. Okay. Nani? Yasuki. Pardon, c'est que ça n'a. T'es non, c'est que ça t'es nabi boy. Tout le monde qui mange. Batu bamso ba lobi bino bozo sali. Ba star na biso amboka. Ko filmer moi c'est star amunene bongo qui a kimi na mbongo ya suki. Otala image yango non? Oui, na monaki, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, après naïbi ce qui s'est passé vraiment té. Nazaki wana té pour na sala ba commentaire nanga. Naïbi té lo ni sala ki bat basali misala na bango, il faut quand même que futa bango. Mais moi je trouve qu'il faut ressort l'avant parce que misala na biso c'est compliqué. Ce beau travailler na batu monsieur en collaboration, genre ozui mutu boyokani que non so na salio au futa to salinga publicité. Misusu afuti mbongo na ye netingana Nana Ketchup ayaka elle fait son travail et je fais son travail et puis c'est bon. Maintenant, star tout ça la congolais parce que je travaille avec beaucoup de gens. Bango bazara d'habitude kaka ceux qui aillent au salle locaux. Mbala moko à lobby et l'autre côté azui on a une promotion alors que bosolo l'a quitté. Alors que na poto c'est vraiment pas ça. Il faut bosolo en avance. Bano a poto bazar compliqué ba français que zongi donc c'est un peu compliqué. Koki mate. Pour ba question na nosilité. Batumsu pe balobi to koma banga na biso ke na salon kandi kuna Mama Nana Ketchup na bambongo ebele o ya futaka c'est kaza cher. Na habite bato bazo imaginer ndenge Mama Nana Ketchup ayaka awa c'est que salon o yo futaka bato ba prix ebele bato ba kimaka. Po batumsu ba salon ba star ba kenda keza ba salon oyo soko okende ko mibwaka na munoko ngando. Est-ce que eza mutu yaka ndenge bato bazo raisonner ou bien ba prix no ezaka normal pour na mutu nyonso? En tout cas, merci vraiment la question posée nga. Là, je suis vraiment contente. C'est une très bonne question. Bah, tu es belé, bah, kanisa kaipa kandi beauté. Eza vraiment, il faut un bon belé pour ya. Salon, c'est vrai que eza salon, eza propre pour
na Bruxelles wa biso batu mwindo toza vraiment na ba place ya propreté o ils ont représenté biso nga nazana par exemple o eza deuxième entreprise nanga nazana salon monsieur eza na kati ya galerie ba prix ya kati ya galerie na a eza vraiment na différence mingité a eza la peut-être 10 € de plus par rapport à place mais na sa kati ya salon par exemple ya galerie so na sali 50 € a eza 60 €. Donc c'est vraiment pas cher. Le salon est accessible à tout le monde. Oh, on a besoin de ça, la pose perruque, mariage, surtout bah mariés. Hein? On travaille plus avec des mariés. Tout est perruque. On fait tout le couple que vous pouvez imaginer ou vous pouvez avoir besoin. Donc on les fait chez nous ici, chez Candy. Oteka pe kabelo bien mutifaya na kabelo na ye yo ozana spécialiste ya ko dressango ko latisa mo amwasi. On fait les deux hein. En tout cas awa yebani batbera basombi ba kabelo awa to tche bango mais client super ya na oya yemoko to sali epé to sala rana ya biso na ya ba client mais to te ka pe ba brésilienne ya qualité à bien ya ba prix tout à partir ya prix ya C na prix ya likolo on a deux catégories ya ba prix prix ya likolo oya net basi ba ministre na ya mbara bango awa bango basenga ba kabelo na bango na pe na basi ya biso batu normal biso nyonso tous appels à bas prix na biso donc il y a tous les niveaux et à bas prix au beaucoup aux a besoin. Spécialisation na yeza salon ko sala suki. Bongo ba ser na biso ba teka ba kabelo ba joli kabelo ba Olga kabelo ero yoka bango komisa bango binemité. Parce yo lo biozo kanga ozo teka pe. Ba Olga na ba joli kabelo ba sala ba teka pe kabelo. Boko peraka ou bien sauter kake. En tout cas, basé en un kabelo boss ya journaux ya mbabino. Question il faut to sautango. Numéro de téléphone des aninem sonde comme moi c'est pelika na look yo ça sert na biso mwasi. Numéro de téléphone na biso toza na Bruxelles eza 0032 465 16 63 32 0032 0032 465 16 63 32. Merci beaucoup. Ozane loko abaksa po nalingina tika yo ego se changer mais biso to sola na ona ansi luzolo po yepe ansi fa commenter makamba monia po ansi na tuna kiye ndeni to kende place basala rasuki mais madame no jusque là na monia na kabelo asikate alobai que non il faut aya awa po ba planter kabelo